Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Édition le lot Robanyango n'a informé que CENI a expliqué que l'opération à enrôlement ils allaient démarrer à Kwamutu le 26 juin le 10 juillet avec un partenaire idéologique bango barataki yango suite ya ba mobulo et salemaki kuna esengeli boyeba que na population Kinshasa ba sepeli le fait que usine ya montage ya Mercedes ezali kosalema awa mais préoccupation ya mingi ezali ke kimuyibi o ezali na ba congolais topé na ba konzi ya ba congolais est-ce que ba kokoka ko maintenir yango pote ba société mususu e ya wana préoccupation na bango bokolanda yango na édition ya lelo elanga ezali kobeta makasi balobi période ya elanga bato bapesaka bazemi ebele surtout bapapa bana babota mingi ezali constat oyo KNB esali lelo enquête bokolanda yango au cours ya édition ya lelo nazali na esengo ya koretrouve bino su mokolo lelo. Merci pour la fidélité na bino. Opération ya enrôlement ezali ko banda bongo le 26 juin oyo pe ko sila le 2 juillet. Opération ya enrôlement ezali ko banda bongo le 26 juin oyo et ko sila le 10 juillet na Kwamutu ba détail bolanda na reportage oyo. Président ya CENI Denis Kadima abimisi bongo badati oyo population ya Kwamutu esengeli bansa enrôler po bango bazwaka ba carte électeur te via ba désordre oyo ezali korenye kuna na Kwamutu entre ba mobondo na bateke na souci ya ko faire enrôler population mobimba ya République démocratique du Congo. Denis Kadima abimisi calendrier enrôlement ekobanda bongo na date ya le 26 juin 2023 ekosila le 10 juillet population nyonso tu ya Kwamutu esengeli bobongamaka po kalate CENI azali kolanse ba opération po yango pe ezali ba identification ya population po na kozwa pe ba carte oyo babengi identité ya population nyonso tu na République démocratique du Congo. Fin ya mission à vice-premier ministre, ministre ya défense Jean-Pierre Bemba kuna na Goma esikanini a solola ki na ba partenaire, c'est-à-dire MONUSCO, ba confession religieuse pe responsable ya o ba benga ka ba responsable ya ba communauté ndenge na ndenge surtout pe na yemo gouverneur militaire et les kana ki ndenge nini ba détail bolanda na reportage ya Fabrice Kirombe. Na mission na ye oyo azalaki nango kuna na Goma vice-premier ministre ministre ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo mokolo ya mardi 13 juin 2023 nde asilisaki mission na ye oyo akendaki na yango kuna kasi lokola azali na souci ya kimia po yango nde ezali pe bosenga ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Pierre Bemba Gombo asalaki réunion moko stratégique oyo afandisaki gouverneur militaire ya Nord Kivu pe na ba partenaire nyonso tu ya défense bongo ezalaki na présence ya MONUSCO chef d'état-major général Christian Chiwewe azalaki wana point po na koyoka ba instruction pe ba stratégie oyo Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre ministre ya défense nationale azalaki kopesa lokola ba instruction po kimia esengeli RNA na kati ya este ya République démocratique du Congo kasi asukaki wana te pe asangisaki ba confession religieuse nyonso tu oyo ezalaka na Goma basololaki na tina ya koluka kaka kimia po yango nde esengeli sinon te même ba église ekoki kotravailler te soki population azali na kimia te yango nde ezalaki pe souci ya ba évêque nyonso tu oyo bakutanaki na Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali ministre ya défense na kobima na bango ba évêque balobaki boye. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte.
sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province de Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. Kuluna esengeli sila na ville province ya Kinshasa bakangaki bango ebele pe bapresentaki bango liboso ya VPM ya intérieur Peter Kazadi elekanaki ndenge nini ba détail bolanda na reportage oyo. Phénomène kuluna awa na Kinshasa ezopesa pasi pe mawa kotala ndenge nini bakuluna bazo continuer kotungisa population awa na République démocratique du Congo. Bana mibali o bozali komona boye batandami lokola batu baye kozwa carte d'électeur. Zokande baye kozwa carte d'électeur te bazali nde bakuluna minene na ndenga kosakana te. Musala na bango konyokola population ko botola biloko ya batu. Soki kutu bokute na bango na butu yo moko pakata mbangu soki akangi yo okozwa lisheti samawa. Kasi lelo bazwami na maboko ya Général Silvano Kasongo nde akangaki bango aye ko présenter bango ba présenter bango liboso ya ministre intérieur Maître Peter Kazadi na gouverneur de la ville Gentini Ngobila batala bakuluna oyo bazonyo la population awa na Kinshasa. Population pe batikala ki simate population pe bazalaki awa kotala ndenge nini bengambe mibali o balandani boye nzokande bazali bakuluna. Kasi esalamaki na Stade de Martyrs boyoka bango moko bakonzi ya leta ndenge babeti sete awa na likambu oyo etali kuluna. Bozali ko violer bana basi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokonzi ya mboka lobi yo nazo nommé yo na mission principale aussi lisa makambo oyo wana. Elingi koloba na ye pona kosekisa bino te. Pe naza na posa ya kosekisa bino te. Naza na posa kobondela pe bino te. Posa nanga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba ipa na ngai bolimbisi ezate. Ti boza boy à partir à lobby bakotinda bino na ba juge na bino toko engagé ba avocat ya république po balandela dossier na bino po bozali babomi bozoboma même ba policier na biso oyo baza ko sacrifier vie na bango pona kimia izala na kati ya mboka. Bozali bas citoyens hors société. Bolingi société te. Bolingi Congo te. Bolingi pe congolais te. Bozali babomi. Esengeli to traité bino comme tel. Na yango tokolo bakaka boye na bakonzi ya leta makambu ya boye ezali kitoko te komona 1237 kuluna awa na Kinshasa oyo bazonyokolaka population. Kaka ndenge bino moko bakonzi bolobi batu ya boye esengeli baleka na ba instance judiciaire pona ba subir rigueur ya loi. Kasi population bapesi l'État confiance. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Éducateur social Augustin Aimba azali ko continuer ko pesa ba solution pe ba conseil sur phénomène kuluna bolanda extrait oyo. Numéro 1 RDC Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République.
azalaka na bolingo ya mboka na ye pe ya peuple congolais ye nani Augustin Ayimba oyo azali bongo éducateur spécialisé na ba matière ebele kuna na Suisse ayeli susu pona kolancer appel oyo na motema pasi oyo ayokaki komona bakuluna ndenge nini bazali ko menacer ndenge nini bazali ko opérer awa na ville ya Kinshasa ezali ko pesa pasi pe mawa na yango Augustin Ayimba a lancé appel oyo et pa ya ba autorité pona kosilisa kuluna oyo ezali kosalema awa na ville ya Kinshasa ezali kopesa pasi même batu bazalaka libanda bazali koyoka pasi Augustin Ayimba alobi boyi pe ye moko aye liboso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kosenga ye asunga ye pona kosilisa kuluna tope kosilisa nzala awa na République démocratique du Congo ndenge kaka chef de l'État alobaki ke RDC et Sengeli Zala Allemagne d'Afrique. Yoka Augustin Ayimba. Numéro 1 RDC Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. La lobby boy. Olobaki Congo faut comme Allemagne RDC, c'est possible. C'est possible. On a proposé que l'on comme et l'on comme ça boy. Pesanga province, pesanga mabélé, une partie à hectare na côté bateau lingi, pesanga 2 tracteurs. Na moyen financier 6 mois au komona ndenge na kopotisa masango na kopotisa madesu na kopotisa nguba na kopotisa bilei pesanga yo opportunité tout ça lokola eloko ba diaspora opesinga mutali boso opesinga opportunité opesinga terrain simplement opesinga makoki opesinga tracteur mibale na futaka na ba petit ngamo na ko encadrer ba chef d'éducateur na kozona kin okomona ndenge toko sala bidanga hectare ya munene ata 100 mètres carrés. Dans 6 mois, Congo comme Allemagne, Afrique, c'est possible. C'est possible. Alors, nous avons bien en Suisse, la seule intervention rapide pour la situation est avec une main de fer dans un grand verrou. Police. Neutraliser le bureau qu'on a fait à la Penza. Maîtriser. Deuxième chose, Congo, Allemagne, Afrique, c'est possible. C'est proposé dans le président de la République. Pour conserver Bengangaï, on peut s'en avoir hectare, on peut s'en avoir tracteur, na ma copie à l'État. Donc on a fait 6 mois. Maintenant, pour le personnel, payé. Et puis 6 mois après, on a maman Netani à Bilanga. C'est possible. C'était éducateur spécialisé de la Suisse, Augustin Ayimba, pour la KLK News. Merci à vous. Batu ya boye bazalaka mingi te po ba ide oyo azali na yango bana kobima po oyo azali kokana po na mboka kokisama esengeli bana mboka bali ya malamu bana mboka balala malamu kasi Augustin Ayimba yeyo azali capable ya kosala musala na lolenge oyo esengelami tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala batu oyo okoki kosuka mutu aza deja na ide na ye pe na ba projet na ye ya malunga pona kosunga mboka mutu esengeli kocha maboko ezali yeyo Augustin Ayimba mwana mboka. Oui! Asalaki mise au point sur ba réaction ya opposition pe a lobelaki ba bandi oyo bakomi kosala makambo na kombo ya force du progrès, c'est-à-dire ba voyou ba baloki bakomi ba force du progrès. Augustin Kabouya, secrétaire général IDPS alobi ayebi bangote bato nyonso to pe ba membre ya IDPS esengeli bazala gérer na ba cellule na bango na terrain ezalaki lors ya malitine politique oyo asalaki liboso ya ba militaire ya IDPS ba détail bolanda na reportage oyo. Weekend oyo ba militant ya UDPS Tshisekedi basangana ki na 11e rue limité tout autour ya secrétaire général na bango Augustin Kabouya pambate azalaki na ba point précis ya kobeta c'était par rapport ya actualité ya liboso Augustin Kabouya a recadré Martin Fayulu na lokuta monene ake kokosa kuna na ba américain koloba ye tango asangisaka ba militant ezalaka mpona koincite bango na haine lokuta monene ba américain bazali bazoba te ye abimaki alobaki ke akei kolation ya mwana na ye akomi kuna abandi koloba bamwanza wana ezali maloba ya Augustin Kabouya. Je n'ai pas
de l'argent caché dans des banques, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. C'est une peine perdue pour lui. Et je promets encore à Fayoulou, je suis comme un militaire qui ne peut en aucune fois avoir la peur d'aller au front pour défendre son pays. Je continuerai toujours à tenir des matinées politiques ici pour fixer l'opinion. Que Fayoulou se tranquillise. Les Américains ne peuvent pas se réveiller comme ça pour se laisser manipuler par un Fayoulou, quelqu'un qui ne sort jamais la vérité dans sa bouche. C'est une honte. Il doit encore revoir ses calculs. Deuxième point à développer qui n'a qu'à y a matinée politique, c'est qui dossier il y a tribalisme, cadre, il y a Assemblée pour la République Daniel Safou, na Mike Mukebai. Oyo bakendaki na TV pona ko inciter na haine tribal Augustin Kabouya alobi jusque là IDPS c'est sali le côté tangu IDPS ko banda sima bakoloba awa bazali ko tumola bango provocation wana nyoso mokili ezali komona. Aujourd'hui, deux Congolais, l'un député national, l'autre député provincial, ils occupent l'espace médiatique pour dresser plusieurs ethnies contre une seule tribu. Et dans le message, ils disent ceci: vous, des autres tribus, vous laissez les Baluba vous dominer. Est-ce que c'est un bon discours? Dossier ya ba force du progrès Augustin Kabouya lobika ba voyou nyonso oyo bazali kosala makambo na kombo ya IDPS batika soki ozali bandi to ozalaka na boulevard oza chege ozali force du progrès te. Force du progrès nyonso azwi instruction ya kokende ko s'enregistrer na base na ye to pe na cellule de base na ye ya IDPS o ezali na quartier na ye. Message eza clair ndenge Augustin Kabouya a signifié. Bandeko ya parti ba jeune o bazako évoluer na kati ya force du progrès. Nasina ebsibino ke IDPS azalaka na siège na boulevard te. Biso toko permettre te un groupe de Koulouna ou bien de Chege va se déguiser comme force du progrès. Okani, Naepsa Kibino, Banda, mercredi, membre Nyon Soaï de PES Akende pour se faire enregistrer na cellule. Sauf qui bakangi on a boulevard. Pour le battre causa force du progrès à IDPS. Puisque Toyebi Malamuke, Bakuluna, Bachege, Bakomipe Kosala, Baventure na Bango Bongo. Ba militaire UDPS ba clôturer qui matinée politique oyo na ko souhaiter joyeux anniversaire anticipé il y a 60 ans il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mohamai le président Fachi Beton oyo azali ko fêter anniversaire na il y a 60 ans avec impact na idéologie UDPS parti au pouvoir. Balobi tout oyo na ba élection ba kotike la mutu tante c'est-à-dire ba siège nyoso IDPS Tshisekedi et sengeli ezoango lokola parti au pouvoir pe makambo ekende liboso maseki ezali lisusu te o bitikatika ezali lisusu te maloba ya Augustin Kabouya ekeyo Belteso azali ko continuer ko servir ba Congolais la Tadiangombe avec impact na idéologie liango na kwanga na spaghetti to na loso ozali ya kosepela. Nalia Cornebef uti betexto te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo betexto a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe la tadia ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango ona lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo la tadia ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie
nyonso na ndenge ya quantité oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Betosco a plus opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe. Lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga na benga nango lata ya ngombe ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Betosco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo uti na Brésil cadeau signé Betosco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Usine ya montage na Kinshasa, oui, kasi préoccupation ya population balobi que ba ministre ebele bazali ba miyibi ba konti ebele boko pesa ya bango yango lobi ba détournement et bandi Transco ezalaki awa lelo bazali ko monter ba mituka toboite et ko luka solution pour na transport mais to yebite ce qui est kosuka ndenge nini ba effort ya Félix Tshisekedi est-ce que ekozala soutenu to ekobeba ndenge ba ministre ebele ba bebisaka yango ba détail bolanda na reportage. Izini ya assemblage ya Mercedes esalami na Kinshasa, oui, bato basepeli président Félix Tshisekedi Tshilombo alakisi yango na ba Congolais tolobi que industrie ezongi ndenge ezalaki avant pillage esalema awa na RDC. Préoccupation ya population ezali moko mibale te ezake batu oyo bako gérer makambo oyo surtout ba ministre ya miyibi na ba ADG ya miyibi butu moyi kolia mbongo ya kesi ya l'État. Est-ce que bakokoka ko garder eloko o kitoko ba Congolais bazangaki malobati? Tout d'abord eza bien pour la progression développement mboka parce que mboka o ezanga la compagnie eza fo mboka ozomona tango biloko wana ezalaki te ozomona transport toujours ya pasi lelo vaut mieux biloko wana esala mezonga po transport ezala pasi te po makambo nyonso eke liboso tango biloko wana eza moye peuple congolais souffrir eza te compagnie wana ndenge batia yango wana badevelope yango ekufa te ezalaka libela po bana mboka base retrouver na moyen de transport na ba déplacement nyonso esengeli bo bakenda misala bo basalaka batangaka bo basalaka n'importe quoi po ba chômeur baleki trop na kati ya société wana bato mingi bakosala kuna surtout ba chauffeur bakozwa misala kuna ba receveur bakozwa misala kuna bo batanga bazangi misala bakokoma ba receveur kuna bakosala misala eza bien eza développement mboka na yebite bo bakomona ngo mabe na yebite po nanga na moni ngo mabete po nanga bina moni ngo mabete. Est-ce qu'il faut ça la nyonso mbala moko pour te muke ndenge bandi bongo tito komati na fait tozoke. Moi je pense que le changement ezali on a la ici changement ezali et bandi déjà na renouvellement ya usine ya ba Mercedes na mboka na biso surtout depuis que l'équipe bangonga mingi où ezalaki soit en exercice maintenant avec l'actuel chef de l'État
azwi makanisi wana na baye nyonso baza kokamba etuka ya Congo ete basimba basecteur wana mosusu ya transport pour renouveler la mboka na biso. Moi je pense que eza changement monene. Le chef de l'État aza komona boye, c'est un socialiste. Aza vraiment na souci ya bato, ayebi kozwa pasi ya bato. Mais lui il est en président de la République. Et kozala bongo te, moi je pense que nde na loba ine bande niveau ya makambo ezokendele eza eso nde ezalaki te. Alobaki toye na politique ya sika na kati ya Congo. Donc toli tosala politique oyo ezalazala te. Donc pour ngai liloba wana na oto mutu abimisi yango kosala politique ya sika na kati ya Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, mon Kwantombolo mo Amai Fachi Beton azali kosala pona mboka na biso ezali komona na mwana mama mat ba benisaka etango nyonso poke mboka o etamula malamu kasi yo ministre yo ADG to yo bache na poste de responsabilité ozali kosala musala mabe ozali kosala tout action ya chef de l'état ebeba yebaka ke bako démasquer yo pe okochimbama pamba te peuple congolais alobi trop c'est trop yambaloyo batato bayiba te elanga ebandi balobi période ya elanga bazemi ekotaka mingi ezali dû ya kwa enquête au KNB esali pona bino bolanda balita na reportage oyo tokanisaki ezali maseki nzoka bastatistique elakisi na bamaternité to mpe esika basalaka banaissance désirable ke bana basi ebele bazwaka bazemi periode ya elanga elanga esi ebandaki biso toyebi te soki ezalaka nini me bayebisi biso bazemi ezali kokota mingi oleka koto oyo zemi ozonga koto oyo akangami bateste ya zemi ezali kotekama lokola nguba na bapharmacie awa na Kinshasa tozali kokomprendre te lokola baconnaisseur bazalaka ebele bato oyo mpe bayebi bakozi ya kokota bazemi oyo ebele bazangaki maloba te na mikro ya KNB biso basi na elanga vraiment kol na biso ekoma moto esengaka tokangama mingi na mibali donc esengaka mingi ozana mbali surtout nde malili ebandi kuna ebandeli bwena tokoti na kate somo nde tokoti elanga bwe mwana nyonso akoma na age ya puberté eba ozanika na soif ya mibali na mbula tomaîtrisaka na biso mais na elanga ezalaka somo vraiment okoko osupporte yango te okoka na yo te omoni baba bakokima bandaku mwana kimi ndaku akela na mbali 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours yo ozomona o envouti mais eza envoutima te eza soif elanga donc elanga ezalaka somo makasi jaquette ato olati est ce que jaquette esilisa basentiment na même pas jaquette esilisa yango te jaquette esilisa yango te esenga kaka obima na mobali soki obimi na mobali oza na kisi na yo omeli ou bien boza na préservatif bosalela ata pe nga pende na boti na nga bo na bota na nga to na aja ki mwa mkete na boti na kimokolo mais soit fona pe so ekangi ngai basali biso ba préservatif to ko salela wana to ko salela biso basali pe bakisi na bana bato abasi tanga okende omana mwana bato mwasa monke malili ala ta préservatif ou bien atinda mwana ngwazo atonga potonga babezo kipete atoboti te il faut ozwana yo tonga problème te na malila mikolo ndenge za boye yaya tozela soki langesi tokoyoka ngo matoyoka ngo bazemi ayeke bien po bayebi bana bakola mikolo oyo babenga kilelo baloko bazo bazemi ngende ya ngwana po bayebi kokalkile badesti na bango te en tout cas vraiment nelanga mpona basi bazo bazemi chaleur vraiment na malili wana en tout cas vraiment yomoni donc moi ça koka vraiment malili penza te vous comprenez donc azwi ayoki moi chaleur na ndenga malili wana esengaka fa kendo luka kaka moi mobali moko fo so babimi na yeka face basemi te biso mibali en tout cas vraiment tout ça vraiment bien biso mibali tout ça vraiment bien vous comprenez mais eza ba mibali tusu akipeta moni mwana 14 abenga na kwa mo boy eza mabe eza vraiment mabe makasi eza mabe
bon ndenge soko monika ozana moi cité na malili oyoyo ya ba chel bazana bango ozwata moi 3000 4000 OK oleke moi chel moko makambo esili ke on kwa moi na 14 15 16 ans et ça bien te bon ba parents en tout cas na conseil quand on appelle ça pour parents pour appeler ça parents en tout cas bana na biso vraiment ya surtout abasi vraiment to bati to lengela bango surtout bano bazokola do bandaka ka ba 13 ans matati ba 18 ans do baza vraiment chaud makasi donc to meka vraiment ko saisir vraiment bana na biso vraiment to meka vraiment ko saisir bana na biso abasi po to bito tika bango kaka les surtout mingi o kaka ko na ke cours du coup eza na ngote mais akeka ko a devait akepa mobali moko boye bavandi na ye tout ça mingi pe sous au côté église la église doit être déviée na ye OK en tout cas matos a suivi vraiment autour bana biso abasi banda 14 ans jusqu'à 18 ans eza ba misusu bazo kamalili mais il faut que protéger kaka kolata moi jaquette koza pena moi casque pona ba poussière ba kosukosu ba rim na elanga faut ko éviter mingi kosangisaka nzoto na mwasi mingi puisque elanga ezaka ba temps moko ezaka kaka ya 2 mois on a 2 mois wana omoni ke soki bo sangisi ba nzoto ebele omona bo ko sutuka bo soto komi na ba période ba mbula ko sutuka bo bazemi ko mobima ko beta ba mapasa ba ni tusa ko mobima donc eloko ngana ko koloba na kota mibali nde mutu bazaka pression makasi pona ko sangisa nzoto na basi bande ko basi puisque pe omoni ke elateli ya mwasi déjà soki ayebi ke mobali nanga ndenge ni na ko soki déjà mobali ayebi ke mobali nanga na zwaka na foko boy mobali nanga na zwaka na foko boy so na zuye na poso boy pe fa ko yate donc eza elateli pe benda kabiso ofani no bien na parler parfois zo na TV na yo omona mère na côté parfois latile moi eloko moka mukuse moi jipe moka mukuse boyo tango otala la TV parfois boy obaki deuxième regard otali na mumi eloko yo tala ndeka latile on comprend donc parfois makanisi ezaki otala TV mais tango otali kaka mère elateli ka ndeka latile vraiment na palais obendi a mère yakana na te tikana musala osala wana omona moko pe pa usilisi wana ofani so otala TV tango ekoma baswa omona chanili se abiyema mususu ali memi susu makani susu obendi elisusu yaka donc vraiment elateli wana pe kota niva basi po babomisa pe po talakaka pesi mibale tango babimaka azobeta déjà calcul alibi avona kene ndaku fona baye mwa nkoyi moko boye fona bwaka mwa eloko moko boye tango na kene ndaku madame déjà zawana le tanga za de na mbetu na ko sala mwa mouvement moko esala mwa bien mais mwasi aza na palais azozela mobali ya mais mobali déjà betile déjà ba machine ba calcul kina baye mwa nkoyi mwa chirbo mwa eloko moko boye tango na kende kuna bala moko na toucher mwasi nanga donc mingi eza nde mibali soko sentir que malile eza mingi nako boya te ke eza mwasi na yo uko sanctionner nzoto mais nako boya te mais il faut calculer donc elanga kendra na 2 mois donc na elanga soko eza pona nga pona mwasi na koloba ke papa mama yebela bibota kolanda malili ya elanga te o balobi période oyo maviokele sur maviokele posa nzoto emataka makasi kasi mutu nyonso esengeli azala prudent mpona kosala ba naissance désirable pe pote mboka na biso ezala kaka na babibota te papa mama yebela elanga ekosa yo te oui! Jamais rata TikTok mboka ya bana nini ezali kolekana kuna bolanda Maya no viene un babacino, una audio.
Tokomina suka édition ya mokolo lelo na kozana plaisir ya kokuta na bino lisusu lobi KNB Kinshasa na biso kin électrique qui partout. Bon continuer kolanda biso na chaîne YouTube na biso KNB News. Biso kunande ba information ya siki ya solo bezite bilobela mwandate ba manki on appelle to betarate awa to pesa ka information ya solo pour boyeba kozala sécuriser à travers l'actualité pambate balobaka l'information sécurise. Ndeto mona lobi. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.